Amen, 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 amen. Balingami, bonjour, bonsoir, boa tarde. Nzamba pambola biso balingami nalingi bino mingi. Tozongi lisusu na makomi balingami. Ndenge nalobaki mukanda ya Jonas tokosukisa yango tina 4e point. Tina 4e verset balingami. Lelo tozali na mukanda ya Jonas 3 na verset 1 tina 10. Tolingi tolobela Jonas atosi Nzambe. Yango nde eza temi na biso lelo ke Jonas atosi Nzambe. Botosi ememaka kimia na mutu oyo andimeli Nzambe. Nyonso balingami soki tozali kosala yango na volonté ya Nzambe, Nzambe akosepela na biso. Nzambe abengaki lisusu Jonas mbala ya mibale balingami. Tanke mission wana ezalaki ke Jonas kaka moto akokaki kosala yango, Jonas akangamaki na mutambo ya Nzambe, akokaki kotika ye ata mokolo moko te soki bilaka na Nzambe ekokisamaki te. Abengaki Jonas pe apusaki ye pembeni na ye pe alobaki na ye pe atindaki ye, ayebisaki ye ke telema kende. Telema kende Ninive. Ninive ezalaki vili ya munene balingami. Balingami na tango wana Nzambe soki atindi yo kozwa mutuka nini, bazalaka memi pa na atterrissage ya avion. Bazalaka memi pa na esika mituke bandaki kotelema, to babise bandaki kotelema pona Jonas afuta tike ndenga afutaki na tersi akende. Me Bible ezali koloba na biso Jonas atelemaki, Jonas atosaki Nzambe. Jonas akendaki na autorité oyo Nzambe apesaki ye. Haleluya. Jonas atosaki mpe akendaki. Atambolaki mikolo 3. Balingami, Jonas atambolaki mikolo 3. Pe Yesu Masiya na lisekwa na ye, anva asekwa asalaki mikolo 3. Tango Yesu asekwaki balingami, mikolo 3 wana ezali yango mutu eningisaki mabele, yango mokolo vema mabele ebujaki pote mwana na mpate abima libanda ya mokili oyo ayaki kokangola biso na masumu. Sifle 3 balingami ezali mutuya. Jésus-Christ asalaki mikolo 3 na kunda. Pe Jonas lisusu atomoni asalaki mikolo 3. Asalaki mikolo 3 na libumu ya mbisi balingami. Pona kende pe Ninive ezalaki kaka mikolo 3. Samuel andimaki apeli ya Nzambe na mbala ya 3 balingami. Na 1 Samuel 3 verset 1 na 10. Wana Samuel azalaki na ndako ya sacrificateur Eli. Tango Nzambe abengaki ye. Azalaki mutu oyo azalaki na elaka na Nzambe. Anva kutakota na libumu ya Ana. Balingami bilaka na Nzambe epolaka te, bilaka na Nzambe ekufaka te. Ndenge Jonas atelemisaki, ndenge Nzambe atelemisaki Jonas, Jonas esengelaki akoma kaka Ninive, akende kotala mboka ya Ninive, pe akende komona nyonso oyo Nzambe akosala na Ninive. Akende kuavertira mboka ya Ninive, akende kuavertira mokozi ya Asirie oyo azalaki na mboka ya Ninive, oyo azalaki kotambusa mboka balingami. Amen ba mama. Amen. Lisekwa ya Yesu ezalaki na mikolo 3. Haleluya. Lisekwa ya Yesu balingami ezalaki na mikolo 3 balingami. Jonas akoti na makolo, akatisi pe atamboli na mboka ya Ninive makolo banda mikolo 3 balingami.
Jonas ntango akomaki na Ninive, eloko ya liboso elekelaki ye balingami, misu na ye etalaki na bikeko po ete na entre kaka ya pamba ya mboka mobimba etondisamaki na bikeko oyo Nzambe azali kopekisa biso ke tokoki kongumbamela yango te, tokoki kosalela yango te. Haleluya bamama. Amen. Amonaki bikeko na bamir, amonaki bikeko bisika nyonso. Jonas abandaki koleka mpe alobaki na bato ya Ninive, etikali mikolo tuku mine 40 jours mpo na vile ya Ninive ekufa. Etikalaki kaka 40 jours, bambula te balingami, metikalaki kaka 40 jours mpo na Nzambe aboma mboka ya Ninive. Peut-être yo mpe Nzambe apesa yo elaka ke tikali moke bomoi na yo esuka na nzela mpona kozanga botosi. Balingami, lève-toi, telema mwana na Nzambe esika yo zali, ningana mwana na Nzambe esika yo zali. Kozela nanu te kozwa fièvre, kozela nanu te kozwa Ebola, kozela nanu te ozwa sida, kozela nanu te ozwa cancer, kozela nanu te ozwa coronavirus. Telema tambola. Alléluia. Prantoli balingami, soki avandaki banda 38 ans, yo ozali prantoli te, yo ozali mutu oyo Nzambe akela pona osalela ye. Gloire à Dieu. Balingami, tokelama pona nini? Foto yeba keloko oyo tozali na mokili pona nini? Gloire. Tozali kaka na mokili pona kolia na komela na kosepela na kolata. To chauffe ba o balataka te, to toya na mokili pona nini balingami? Nzambe soki atiaki bayekoli pembeni aponaki bango papesaki bango musala. Balingami, ezalaki pona yo na nga tozala témoin, tozala ba témoin ya Nzambe. Alobaki teke tobotama te pona kolia na komela. Balingami, bomoi ezali mokuse. Soki tobengi kombo ya vie na lolenge ya vie, eza kaka 3 mots kaka ya pamba. Bomoi na biso eza mokuse, towelela tango. Balingami, présence ya Saint-Esprit. Po Jonas etanka azalaki recommandé na molimo mosanto. Nzambe azalaki na Jonas. Nzambe atiaki autorité na bomo ya Jonas. Autorité oyo apesi biso na liki 19 balingami ya ko marcher likolo ya nyonso ya mabe. Ya ko marcher likolo ya bescorpion, ya ko marcher likolo ya bademon, ya ko marcher likolo ya Satana balingami. Yango autorité Nzambe apesaki. Tango Jonas akomaki na Ninive, azwaki parole, azwaki maloba balingami, afikisaki misu na ye na mir, na nzela na autorité oyo yazalaki na yango. Pe Bible ezali koloba na biso batu ya Ninive babangaki makasi. Babangaki makasi balingami. Pe mokonzi ya Ninive balingami apesaki mitindu na mboka mubimba, na mboka nyonso, na banyama babongama pona kokila bilei. Alléluia bamama. Amen. Okoki ko imagine balobi na fourmi ke ye pa kokila. Okoki ko imagine ngungi bayebisi ye ke yo po kokila. Wete tanke balobi ka ta eloko moko etikalaki te na mboka. Tanke na banzinzi bakilaki. Banyama ya zamba bakilaki. Banyama ya mboka bakilaki. Alléluia. Alléluia ba mama. Gloire à l'Éternel. Zamba za malamu. Bible lobi na mboka mobimba pesaki mitindu ne eloko moko te etikala na bampuku balingami. Eloko moko te oyo Nzambe asala. Po ete Bible ezali koloba na biso na Psaume 150 na verset 6 ke nyonso ezali na pema esengeli pambola Nzambe. Gloire à Dieu. Yango eloko esalamaki na mboka ya Ninive. Mokonzi ayokaki sango malamu. Mokonzi ayokaki sango malamu. Yango wana balingami atikaki lolenge wana te. Bible ezali koloba abengaki bato akitaki na kiti na ye na bokonzi. Esika Nzambe atelemaka balingami, mokonzi moko te atelemaka. Po ete Nzambe tango atelemaki na Egypte, Farao azalaki na esika te.
Alléluia. Tango bandeko ya Joseph batekaki Joseph. Joseph akendaki kokwela na maboko ya Potifar. Balingami Joseph akomaki motambusi ya biloko nyonso na ndako ya Potifar. Gloire à Ava Dieu. kutu atambusa mboka nyonso ya Egypte na bato na yango. Alléluia. Alléluia ba mama. Amen. Jonas alengisaki mboka ya Ninive na puissance ya resurrection oyo Nzambe apesaki ye. Gloire à Dieu. Alobi bino banyama bino nyonso fo botelema fo bobongama. Mokonzi abetaki nzeke balingami alobi mai na ebale eyokaki mpe milulaka ya mokonzi ya Gloire à mboka. Dieu. Po ete mokonzi ya mboka atosaki Jonas. Alléluia. Alléluia. Gloire. Bible ezali koloba esengelaki balata basaki ayebisaki bango ke mutu na mutu esengeli alata basaki bamboloko batu. Abelelaki bato bakufa te, Gloire à abelelaki Dieu. te, wana bikeko ezali kobuka na Alléluia. wana bikeko ezali kokikisama. Tango bokonzi na Nzambe ekotaki na kati ya mboka wana. Tanke Nzambe azalaki na posa mboka ya Ninive bayamba Yesu balingami. Bible ezali koloba babelelaki Nzambe azali na bomoi. Imagine ke munduki etelemi balingami. Memi mutu oyo asambelaka ta kosambela. Coronavirus eyaki balingami. Memi bababa bafukamaki. Baba alobaka te mafukami. Mutu ayokaka te afukami balingami. Po ete mutu ayokaka te azomona mpe bainformation ndenge bato bazali kokufa ndenge bopitali etondaki. Alléluia ba mama. Amen. Alobi ke mutu moko ta kotikala sa saki. Bino nyonso bolata saki. Bino nyonso boya tosambela Gloire à Nzambe. Dieu. Mokonzi atelemaki na kiti na ye Alléluia. na bokonzi balingami. Afukamelaki Nzambe. Gloire. Sifle 40 balingami. Eza sifle ya libota ya Israel. Esika nyonso libota ya Israel. Ebandaki kotambola balingami. Tozali komona sifle 40. Tango Moïse akendaki na montagne balingami. Akutanaki na sifle 40. Na libota ya Israel. Goliath tango atelemilaki Israel. Ezali na sifle 40 balingami. Hallelujah. Gloire. Pe David atambusaki Israel bambula 40. Balingami bana Israel na désert basalaki mbula 40. Na yango mbula 40 oyo ezali na signification. Yango wana sikoyo toye kosala global nango na 2020. Alléluia. Balingami tozozwa 20 plus 20. Gloire à Ezosala biso combien? l'Éternel. 40. Alléluia. Pona nini? Chiffre 40, c'est la Bible. Chiffre 40 ezali Bible balingami. Gloire à Dieu. Na yango nyonso tomoni na 2000 oyo na 2020 balingami ezali kotinda biso toluka Nzambe. Ezolakisa biso ndenge nini tokoki koleka na botosi ya Nzambe. Gloire. Tozomona chiffre 3, tolongwaki na chiffre 3, tokoti na chiffre 40 balingami. Chiffre 3, resurrection ya mwana na mpate. Mwana na mpate oyo ayaki komika bambeka pona yo na ngai tozwa bomoi. Alléluia. Na yango balingami conclusion na biso ezongi Jonas atosaki Nzambe. Yo tosaka nani? Chapitre ya base ezalaki Jonas 3 verset 1 tina 10. Balingami tokenda komona lisusu motema ya mutu ndenge Jonas abalukilaki Nzambe. Yango nde siko mutu ezolakisa biso mutu azakaka mutu na Jonas 4. Yango ezali dernière litei na biso. Nzambe alola apambola biso. Écoute. Balingami tolandi Matei, tolandi exhortation, tolandi lolenge ya comportement ya Jonas. Tobandelaki na premier verset ya Jonas tozomona balobi na biso ke botosi eleki mabonza. Toye na deuxième chapitre ya Jonas elobi na biso ke Jonas
abondelaki na libumu ya mbisi, yango nde ezalaki leson ya Jonas. Sikoyo touti kokota na Jonas 3, Jonas atosaki Nzambe. Esika Nzambe atindaki Jonas balingami ezalaki facilité. Jonas soki aboyaki na première partie azangaki bunzambe kati na ye. Balingami tozomona na mukanda ya Jean 3 histoire ya Nicodème. Nicodème azalaki sacrificateur, abandaki kotambusa bayuda. Balingami soki balobi sacrificateur, azoko se sacrifier na batu oyo ye azokamba. Sacrificateur babengi ye leader, leader oyo azokamba groupe songolo mpakala na kati na église. Pasteur babengi ye leader na kati ya église, po ete azali kokamba batu ebele na